Papa nanga kenda voyage na chikalaka nga moko na ba famille bakipa achikanga na maboko ya famille ba famille bakipa nga ite ya kenda voyage ba mita kenda musika yango nde na chika ba famille na koma se retrouver na bota bana mibale moko mwasi mo mobali so Rihanna obanda vie ona âge nini tomona bato mususu ba miso banda ba vie ngwa miso na ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans yosko banda ka ona âge nini banda vie 12 ans. À 12 ans, comme on a kiminga lisusu. Olga, yo plebe télévision no vina yo e banda kindenge ni pona Olga. Aya na yo na Rihanna na mona bino bozaba mike. Nga ona mkolo na bino. Sikoyo bo bandi vi oyo. Olga otikaka ndako ba parents na bino pona nini oyo se retrouver awa na Pakajuma. Nga tikanda ka papa biso po mama biso banotanga mal à l'aise makasi. Mama o aboti yo. Pompez moi hein. Nakoli pepa na été papa na ngande mtaboko la. Vie na 12 ans. Mama wana vraiment asalaka eloko mo oyo chokayo pona otika ndako oyo apenda ko sala vie oyo. Na 12 ans wana oyeba mibali na âge à 12 ans. Oyeba mibali na âge à 12 ans. Na yo bota mwana nga liboso na boti su ya mibale na 24 ans. Oza 24 ans. Na micho de na kokisi 24. Est-ce que ba ka ko luka ote? Bon balukanga meto mona na te. Bomona na te. Na kenda na nga braza. So le wanda kuna na âge ni. Bon kana kimukolo Na kimukolo. Au sali déjà au sali vraiment na vie oyo. Au sali combien d'années? Non na kokisi 50. Non kokisi 50. Est-ce que kokisi âge ni? Na micho na 26 ans. Na 26 ans. Olga zana 26 ans. Okokisi 50 c'est que au cause déjà le mois kuna na ba 21 non? Ba 21 à 22 ans. Et bah 23 ans. Bah 23 ans. Mais au bandi on peut venir au karaté. Au bandi karaté mais na mono za yanke makasi ko le katala bato ba banda ba vioka. Ah, kasi kamba fasi diamba mungu luté. Odala yado mazale kinu mazale. Mazale kinu mazale beta ngote. Mazale beta. Kinu mazale kinu mazale. Mon boss David Kanyama tozaka awa kaka na Pakajuma tozosaka musana biso ndenge zasko to yambi penda ba ndeko nanga na micho to vanda bango ya vanda pa pese la penda ba vina bango ndenge basalaka vina bango ndenge lekaka tozana Olga tozana Rihanna basi kitoko botela ka basa pembe mipenda pembe Rihanna to vanda na Rihanna to vanda na Rihanna yekota Rihanna siko to vandi ya liboso tozaki ya telema na minute oyo Rihanna pese la biso na vina yo expliquer biso non eloko nini etinda ka Rihanna akota awa abanda kosala musala oyo nini ngo etinda ka eza problème à famille ou bien Rihanna autaka voyage oza poso filmer problème ezate so oza poso filmer o filmer na yo Rihanna autaka voyage ayakin ndesenga eke asala makambo oyo to ezalaki ndenge nini betela biso na vina ezalaki ndenge ngai vina ngande na aboye ezaka makambo famille yango na chika na nganda ku na koma se retrouver na ndenge na nga na koma vanda na ndenge na ngai zama famille basalaka oneti nini famille na basala nko yango na décida na kimanda kuna koma sa vie na ngana ndenge na nga fongo ezane tiniri yana fo loba vraiment loba au moins de tozo sa l'émission oyo ekotalama bato bakoyoka mutu muso akozala ayoki via Rihanna emso Rihanna asali vie on a volonté na été
eza ba famille ndem to basali bongo tina riana alongwa na ndako ba parents aya ko sala vie oyo fo oloba na longwa kana ndako ba parents na ngana age boye na banda o sala vie na ngana age boye yango nde ba parents basala kanga mabe moko boye yango esalaka ke na sala vie oyo na longola ndako na biso po souffrance sa famille lekaki ngaba banda osanga bankofo nga mama na ngai azala ate mama na ngazala musika me na banda ofana na boka mama mbanda abanda souffri nga yango na kima papa na nga ndena koma se trouver le lobo papa na nga kenda voyage na chikalaka nga moko na ba famille bakipa achikanga na maboka famille ba famille bakipa ngai te ya kenda voyage ba mita kenda musika yango nde na tika ba famille na koma se trouver na bota bana mibale moko mwasi mo mobali so riana obanda vie on a âge nini to mona bato msusu ba msusu banda ba vie ngwe msusu na ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans yosko banda ka on a âge nini banda vie 12 ans à 12 ans obandi vie na 12 ans mama wana vraiment asalaka eloko mo o eshoka yo pona otika ndako oya penda ko sala vie oyo na 12 ans wana oyeba mibali na âge à 12 ans nayeba mibali na âge à 12 ans nayobota mwana nga liboso na boti su ya mibale na 24 ans oza 24 ans na micho de na kokisi 24 ans siko ozaka awa okoti na âge à 12 ans ti lelo kokisi 24 ans na okoloba te esalinga pasi pasi Riana yoki pasi bino mo bomoni ba vie mususu o bato basalaka eza te ke mutu aisali yango na volonté na ye eza na volonté na ye te eza ba parents o tozobotama na bango baboti bana mais bakomi ko faire souffrir bana Riana tikanda kuna bango na âge ya 12 ans lelo kokisi 24 ans aza mère de 2 enfants na minute oyo Riana azovanda na vie moko oui normalement eza vie à passer hein eza vraiment vie à passer ceux qui ba parents na ba cadre qui est bien mais Riana anga asala vie oyo te tozala ndeko na biso a kombo na kimbinga lisusu Olga yo pe betele biso na vie na yo e banda kindenge nini pona Olga aya na yo na Riana na mona bino bozabanike nga ona mkolo na bino sikoyo bobandi vie oyo Olga otikaka ndako ba parents na bino pona nini oyo se retrouver awa na pakajuma nga tikandaka ba papa biso po mama biso banutianga mal à l'aise makasi mama o aboti yo pompe moi hein nakoli pe pa na ete papa na ngande mtabokolanga papa na bokola yo siko basala ka nini pona otika ndako oyo se retrouver bon nga basalange lo te nga muka baninga yo mona baninga baninga basala nini po ondima oyoka baninga na ngande bamimanga na loyenge baninga na yo ezala kindenge nini bon ezala le jour mon boye to classe kama na nga aisinga o Olga ndeza boye to kende na bar mo to kemela to kipe to meli wa ko kakuna bandal to meli sili après na poko na zonga ndako boye mama biso akatanga kovo le jour ba betanga vraiment makasi ndesko na so beta na ndina kimanda mama nda betaka je sais que passe au mama betaki okokai ko supporter ngote ndako akatanga kovo na kiminda kuna kuma fande pa kama na biso mama biso yesu na jipa basoda kanganga ndena kimaka vraiment libela ti lelo ndena se to va piko bo s'abonner kana DKM Flash TV boza desité bo mona ka ba makambo o bo mona le penda to kiti penda sur le terrain pona to yoka point de vue ya bande ko na biso abasi en tout cas vraiment et ça la passe na biso ba parents boboti mwana mais on dit même so o torturer mwana na lo kwa mwana na yote lo kwa mwana mo ya mbanda ozwi et puis ça vraiment passe et puis ça passe ta ba maman mbanda so boboti bana te azamona mobile no dès que lingi mobile no faut linga pe moi nde balo bakolingi soso linga pe ba maki na ye et c'est ça la vraiment passe maman ko beta mona te et comme atina niveau otika mona na wake rien te kio Olga tangu o mama oblongo kana ndako ba parents est-ce que ba ka ko luka ote bon ba lukanga meto mona na te bomona na te na kenda na nga braza so longo ndako na mina âge ni bon kana kimukolo na kimukolo au sali déjà au sali vraiment na vie oyo au sali combien d'années non na kokisi 50 non kokisi 50 est-ce que kokisi âge ni les micho na 26 ans na 26 ans Olga zana 26 ans okokisi 50 c'est que au cause déjà longo ikona na ba 21 non ba 21 à 22 ans et ba 23 ans ba 23 ans mais obani na peut vient au kalaté
Bandi karate mais na mono za yanke makasi koleka tala bato babanda bavioka. Ah, kasi likamba fasi diamba mungulu te. Bango ba benga ngoni ni bombe, bomela pe bombe. Nga ko swena te, vrai chez le nga ko swena te. Ko swena ndeni. Ko swena bombe ba mila drogue. Vrai chéri le kwa yo ko swena te. Mais lelo soki mutu moko alobi ke azana posa abala yo otika vi o sandeni. Non boya te. Non ndima, ba ser na biso kuta bandumba to yeba ba makasi pe babala bazo mabala bafanda. Solo banini. Solo banini na batunde ba otala bino boye, bozolo basiko nini. Te neto lo babo oya monya sunga biso ya mabete, poto sala ngona sentiment te. Oya sunga biso moi fomo ata commerce ba pesa te pa na bino bo pesa biso to bo aider biso to boya te. Po mutabota magana vite. Mutabota mana vite wa monya ko aider biso eza problème te eza mabete poto sala ngona sentiment te ezanga nde ko zanga kokoka nde ezo senga ke poto sala boye. Bande ko ngai boyo kindenge bango bazoloba ezo senga fo basali vi on na volonté na bango te. Eza basali yango pona ba paska ya mokili yango ndenge ezaleli. Mais soki bazalaki na bato o bakoki ko encadrer bango bien, bangai basala vie oyo te. Mon boss ozo ka bana ndenge bazolela, bazolo bakaka ke bazosenga lisungi mutu asunga bango. Boss nanga koto zali na États-Unis, soki omoni ke mutu moko akoki ko sunga bandeko basi auto vandi na bango, en tout cas vraiment bosunga bango bazabana mike. Bazabana mike ezo senga ke bazongela pe ba classe pour osoka na classe ni. Nasuka 3e. 3e humanité. Au sein de la esthétique. Moi, je suis suki pe. Dans ma casse, na planta kama kasi nyonso na salaka. Bazo ka plata kama kasi akanga pe ba suki na ye, c'est que ceux qui azaki na mutu moko encadré, anga cha sala esthétique na continuer na ngotina soka zola ngo pe prévé. Mais na moment oyo, ceux qui mutu ayebiso rien non. Na Olga naza na posta na bino bien bosala nde baninga basala ba émission ya ba sans tabou ya otombole lamba est-ce que bokoyo ka pesoni oyo yebiki na osala émission pona zombo te na ka soni te na ka soni poani pona ebi mbongo na na zwe ngunde edenga nde ko edeyo ya ngunde ko edeyo mon boss David Kanyama David Kanyama papa bolamu papa motema malamu papa taka nde bana baolela bana vraiment bazolela baza posa lisungi na ba ya bino lisungi na bino na bandeko misusu o baza kuna e kosala vraiment bien e koide bango baza posa o ya moni kevi o bana basi o bazo sala za mabe amikana ko benga biso tango benga biso toza wana po ko luka bango lisusu pa to sola na bango soki bosali bongo vraiment e kosala biso bien loba okolo bani pona boss na biso David Kanyama aza papa boboto azab papa boboto motema malamu okolo banini pona boss nga pona nga na oloba kaka soki aza motema malamu asunga ngai soki ochindela nga o ochindela ngai achindeli nga bino boyebi bikote na za boya opesa nga yango na osenga na ye soki akabila nga ayedenga na bana nga pona na passe na via souffrance. Tira la perle noire, hein, Rebecca Mosataï, ya pemme, ouais, ma copine privée, ma copine privée, ma camarade, vraiment, j'ai des trois. Ouais, c'est bon, moi, de ma bosse, ma couleur qui toko boye, caméraman, Iber Ngongula, yende makambo, yan qui mayala, yende pembe, nangai kaka mobala mandefu, oboyo sali mokili na yo. Ma chérie, na zongel bino lisusu, na ebaki dana solide, ana riana awa pona maloba o na ibsi aibisa boss na biso vraiment aza boss moko aza malamu, asola kabie na bana na ye, soki oyebisi ke oleleli ependa. Olele lié akoyoka mawa aosolisa yo so esenki obatine lombongo na yo tokoya meka nde toyebwe biso nyonso toya otikela yo vraiment parce que totiki te tokolonga musala okoloba nini mpona boss David bonga bika papa sunganga ngai dona sala nguna sentiment te sunganga dona na bana nga mibale soko ede biso ya bietaka nde za buto tie ima elongi na biso pona makambo na yo c'est que toi na volonté. Pour cette volonté, ça quitte tout le display aider bisou. Mon boss qui bana baleli babi aider bango vraiment aider bango to ebi yoza papa malamu papa bana belé jamais okolinga bana mkie boye ba sala ba vie oyo ezo sala vraiment passe
en plus baboti de oza debana oza debana emsu éducation bana bangwe ko beba na place o bavandi oyo baba skitoko ba humilité zaka ba parents faute ngana on pesa trop eza ba faute ba parents bazo ba suko batela bana te bazo ba suko encadrer bana te ba parents ba komi mwana ta komi mwana emsu mwa mombo ya 15 ans na âge ya 15 ans mwana za libanda papa de akota na ndako alali mais autuna te mwana zapi mwana oyo otoke na porte ko beba bana nyonso tu yango wana mais bo s'abonner kaka na osenga bino bo s'abonner boza desite so bo s'abonner kana na DKM Flash TV boza desite bo bando zo ka ba image bien ya propre biso to bomba na biso te to za la polele place les kambo ezali to kokota so ko to makelele ezali to luka to kota to belo nango ezo passer kuna mot de la fin na bino bokolo banetini. Bon, nga lobi kaka ke papa asunga biso aide biso donc nasengi ka lisungi papa nani David na papa David Kanyama kaka papa David Kanyama bala balela lisungi te papa ozapi papa kotika biso tete taka yokano bizubai papa bwaka mada na Facebook papa David Kanyama mon boss privé wana papa ya bane belé tara c'est to komisa papa biso bosse papa biso solabi aza kwa ba boss mo so ndeni te mais aza boss oyo so lobi likamna ya kokisa so abiki bokende bo lukela nga bana na mibale toko ya ko luka bino jusqu'au lobini pour papa biso David Kanyama ngana lobi kaka aide biso lisungi merci ne so aide biso na osepela na makasi ndito bimina émission o aide biso ngaleli ka lisungi aide biso o senga papa aide bino asinga solo bana solo belo kwa mninga solo batin za souci nana souci nde na bobana na lobi makambo ana chi e ona o raisonner makasi côté société pardon vraiment côté société et le côté pression pasteur et pression vraiment passe mais côté non société côté société za o makambo yaka ele kanango donc to mona pe bandumba penda o bazala na babuati wana babala pe mibala solo batika pe bavi wana bongo biso papa ata ko tuna osana nga vie o mais so na zui moi jo moi bien encadrer nga donc ezalara bien pona ande na micho jo bien te ba jo tu ba mbrema ba botsa biso bana ba kipa ba charge te tango esenga na sa vie na nga balika ya bongo nga suna zui mbala ede nga na ovanda na ye mobala osunga nga na ovanda na ye na ochika vie o na olinga lisu vie o te po ya vie moya mabe. Ok, nanzela vie okoza pe maladie, nanzela vie okoza pe infection ou bien maladie moya mabe okufi. Mais nga sona zi muto aide nga na ovanda na ngana e na ozana e. Na sengi na ba fine na nganya so bazana kata Lyon boko taka na restaurant biso na biso bo lia biloko bien ba kongole nyoso bazana Lyon so kotika na restaurant biso na biso kuna vraiment oza décider so za posa mopongo oza posa ngolo oza posa ya mbisi nini wana yakoba ya ngando kotaka na restaurant biso na biso okolia biloko wana vraiment na moni to komi na suka émission na biso na sengi merci na bato o ba compagnie kingai na sengi bino vraiment merci na Gérard, merci na Rebecca, merci na Mayala, merci na cameraman na ngai na sepeli merci mais bobo sanate bo s'abonner kaka bo s'abonner na chaîne na biso DKM Flash TV boza la décité bozo ka biloko solo ka boya bo mona ka doma boss la pulga la pulga des princes na zawana na sala minoka ba biloko bien o bo sepela bisous bye. Senge ba ma kinyamalo senge kinyamalo senge ba mame kinyamalo senge basi kitoko basale kinyamalo senge jo ina kinyamalo senge ba mame kinyamalo senge jo ina kinyamalo senge